ingeta, 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 bokota, 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 bokoto, 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 bokoto. Dossier sur dossier, matière sur matière, makambo sur makambo, bandukonanga, kolala kolamukana ya somo somo, kolala kolamukana ya koinda, kolala kolamukana ya kubeba. Sava inda, ezo inda, nandenge moko ya mabe, ezo inda, nandenge moko ya somo, penza mingi makasi. Grande ma joie de vous retrouver encore cet après-midi, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut, salut, cher Bouchou, salut, cher abonné, salut, cher connaissance, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance, yalelo bande konanga toye lisusu ka ndenge toye sakabino soki ya koloba ezali tokoya soki ya koloba ezali te moyen ya koya ezate pe tokotikala koya na biso te toyaka toujours et encore soki tomonike ba dossier ezali ba situation ezali makambo ezali yango bomonaka biso toyaka toujours et encore na lombangu pona koya kobeta lisolo. Lelo toye bandeko nanga pona makambo concernant surtout yemoko Fally Ipupa o tobengaka aigle. Lobi déjà ezalaki likambo ezalaki dossier ezalaki somme penza mingi makasi na Arabia bandeko nanga ezalaki ya koinda plein à craquer. Yemoko kuta tunaki est-ce que abarido ezali est-ce que apenza barido ezali ezaki mutuna ya yemoko aigle bandeko nanga lobi ezalaki concert na ye akendaki ko yemba na Arabi bandeko nanga en tout cas concert moko oyo etikali historique na mokili mobimba, pas seulement en Afrique mais mokili mobimba otokoti koloba mokili mobimba na yebisaka bino toujours et encore que non soki mutozo sala makambo bien ezalaka bien toye tokumisi ezalaka bien toye totomboli lelo toza na sengo toza lisusu na sango ya malamu concernant ba wario concernant surtout ba onyoso ba soutenaka Fally Ipupa sango ya malamu ezali avant na kokota na mozindo ya sango na biso malamu ya lelo ekozala bien na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, bandeko nanga, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne nabiso, chaîne moko kitoko, chaîne yaba analyse, somme chaîne moko yaba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, partagez et commentez et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda bambote na Madame Gracia Mpoi na pesi bambote na Mama Lisi Pito ya balisi bambote nanga na mama chérie, mama d'amour, Mama Eugénie Zemanga. Na pesi bambote na Franesse NM Francielle NM et pourquoi pas leur tonton international, tonton Amos Kazadi, sans oublier Madame Naz Kazadi. Tolandanan Sport, Nazozonga Sima. Année à Sika, solo ya Sika, agrandissement des troisième jambes, qui mobile et salakate, Bezamu Kier, Mama Azo Sepelate Nambetu, na Gavke, Lamuki, Feti et Zongi, Ba Mama on a pas problème ya Mabota, Myom, Fibro, Trompe, Kiss, règle abondante, ménopause, attaque, commune à 65 ans, Mama. Okobota mwana yoka bien dépression maladie mentale autisme ata mwana alobaka te mokulu makasi
tope alalaka te tozali na solution na gavker mpona loposo totikali nsima te vergete babengi nduta bouton tache 5 jours ya bamba oteli lokola lilala te uniforme tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprime ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovindisa tolo pe nsima sans opération benga biso na lombango papa mama yo oyo otungisama mingi na maladi ya hémorroïde interne to pe externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo mpona bokono ya diabète AVC tension to pe obésité gavker golo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport te na kisi ya comprimé pe injection na gavker ozongi mobimba baproduit na biso ezali 100% naturel esalemi na baplan na baindustrie ya Allemagne pe Angleterre na gavker okosepela. La santé n'a pas de prix. La famille kandenge ba yebsaka biso batela santé. Soki okobate la santé na yote mutu moko te akotikala kobate la santé na yote. Eza toujours ya motuya, eza toujours ya malamu en tant que mutu koyebaka ndenge nini ya kobate la ka santé na yo. Good news, bonne nouvelle, sango ya malamu bandeko nanga abari njema. Gavker aye na ba solution ya malamu, Gavker aye na ba solution ya kitoko concernant surtout et encore makambo ya mabota. Pona bandeko na biso nyonso oyo bazana besoin mabota en tout cas to senga na bino bobenga Gavker place ba solution ya kitoko pe ba solution ya malamu ezali. Voilà. La famille toye na sango ya kilo, toye na sango ya malamu, toye na sango ya kitoko. Papu de papu. Félicitations na bawario nyonso o ba soutenaka surtout et encore Fally Ipupa. Grand merci na bino kande tolobaka ba soutien na bino nde salaka que Fally Ipupa de son côté azo sala musala na ye matakita azo sala ngo bien parce que ayebike azana famille ya bawario wana baza wana pona ko souteniraka ye kande na lobaka toujours dans la vie mutu nyonso abandaka toujours na mako bunda jusqu'à ce que azomataka soki azaka na bato o bakoya wana ba encourager ye en tout cas esalaka toujours que mutu akomi na ye komata se komata kande na uti kobetela bino lisolo awa bandeko nanga Fally Ipupa akendaki kobeta concert na Arabie bandeko nanga biso nyonso tolandaki concert na ye wana en tout cas salle ezalaki plein na craqué donc ezalaki tellement full salle wana place akende kobeta concert ezalaki place ya 5000 personnes place wana 5000 personnes ekotaki na bato mosusu kutu bazalaki libanda batu mosusu o sombaki donc batikala kosomba babillet bomoni batu o bazala kaka tokosomba baye kosutuka sold out esi esalemi deja bango basutuka bakende kosomba place esi esili chikoyo bazalaki obligé ya kokende kotelema libanda donc salle place ezalaki tellement full. Bandeko nanga en tout cas kande na betaka lisolo Fally Ipupa na Afrique mobimba ye mutu aliboso ake kobeta concert na Arabie bandeko nanga aye kotondi sa place wana. La plupart ya ba musiciens africains ba o bakendaka koyemba batikala kotondi sa esika wana te ye mutu penza ya liboso. Ye mutu ya liboso ake kotondi sa 5000 personnes bake ko participer na concert na ye. Pas seulement 5000 personnes, parce que 5000 personnes, ils ont des place, nombre limite. Ce qu'on va tout, oyo kande na utu koloba keno bazalaki libanda, oyo batikala kosomba billet, oyo yaki kosutuka billet si esili déjà na retard, wana. Donc, ezalaki tellement ebele, bazalaki ebele. Bandeko nanga concert na ye elekaki tellement bien, ayemba ki pe kitoko biso nyonso tomonaki. Mutu oya koloba keno concert a Fally ezalaki bien te azaka motema mabe. Mutu o penza koloba keno concert a Fally etikala kozala bien te. La famille qu'on se le dise aza motema mabe. Biso nyonso tolandaki concert na ye ezalaki tellement bien nga nazala mwana nzambe. Nazalaka mingi na makambo motilité. Mais
Kande boyebi ezalaka musala na biso ya kolandela ba information nyonso. Nazwaka toujours temps nanga avant na ya kosala analyse na landela makambo ezalaki ndenge nini kendaki ndenge nini yango nazalaka obligé ya komikotisa. Na mikotisa ki penza bandeko nanga na kendaki ko découvrir que non Fally Ipupa ayembaki kitoko na landaki penza moi quelques vidéos ya concert ya Fally Ipupa na landaki pe ba commentaire bandeko mosusu. En tout cas c'était wow, du jamais vu. C'était vraiment kitoko. En tout cas, félicitations à Yemoko, Aigle Papou, Fally Ipupa, Boyende Zalaka. En tout cas, Fally Ipupa, Asalaka Penza, fierté ya makasi ya mboka na biso. Azo sala fierté ya makasi ya mboka na biso. Ebela batu, peut-être que boye bakate. Boyebi na kalawana, ba musicien na biso babande ko kende poto, ba France wana, bazo kendaka koyemba sans problème. Mais ekomaki que la plupart ba musicien na biso mosusu, auto mentionné ba kombo wate. Bakomaki kuna, bakomi kosala bana basi mabe, bakomaki kokotisa bato mosusu na kimoyibi. Alors, eyaki kosala ke na poto bakangaki nzela ke ba musicien bakotikala kokota koyemba lisusu te. Quel que soit les musiciens chrétiens, quel que soit ba musiciens o bayebaka ba musique ya mokili, ba pekisa bango batikala kobanda kokendaka lisusu te. Mutu aliboso oyo ayaki kofongola nzela lisusu ya ba musiciens. Quel que soit ba musicien chrétien, quel que soit ba musicien ya mokili, bandeko nanga eza Fally Ipupa. Ye mutu aliboso ayaki kofongola nzela. Ka ndenge bauti komona awa mama na biso Sandra Mbuyi na mama na Dej, bautaki kobeta concert na bango. Tomonaki Sœur Deborah Lukalu, abikendaki na ye pe kobeta concert na ye. Bato ebele, ti ba pasteur Mike Kalambaye babeta kwa concert na bango na bapoto, mutu penza fongola nzela eza Fally Ipupa. Yango bomona ata na bémission ya mama Laure Mbongo ayaki penza ko féliciter Fally Ipupa. Alobi soki lelo oyo tozongeli kobanda kokendaka poto kobetaka ba musique neti to bando beta kala, c'est grâce aussi à Fally Ipupa. Yango nalobaka toujours eza na batu mosusu to inaka bango te. To inaka penza bango te, batu neti ba Fally Ipupa o inaye pona nini asali o nini. Bomona ke bisika nyonso azotambola bolamu. Jour mosusu na olanda penza prédication ya pasteur Kabundi Walesa. Aloba nini? Alobi bino bozo bebisaka ba mbongo na bino na eloko te. J'étais étonné jour mosusu na mona ka Fally Ipupa ye wana na bakiti aye kotika bakiti na église. Imaginez ba jara badon. Dopona koyebisa bino ke non ndenge aza bongo. Ayebi ke nazo yemba koyemba eza musala nanga, au-delà koyemba eza pe na nzamba aza likolo oyo efo nasalela ye pe moi quelque chose. Au-delà ya koyemba, il faut nazala pe bien na batu. Yango bomonaka Fally Ipupa ta soki babengisi ye na ba interview. Fally Ipupa azalaka très mayele, très intelligent. Na ba interview na ye, ba conférence, quel que soit ba conférence de presse. Bokotikala komona Fally Ipupa komi koloba te no oyo ayebi koyemba te o kutuna o na sololaka na ye te. Ba ennemi o babundisaka Fally okotikala komona to koyoka Fally Ipupa na monoko na ye azoloba te no ngana mutu kingandi to sololaka te jamais. Ye ata soki batuni ye musicien kingandi. Soit to omona to lobaka ya biso to betaka masolo ya biso. Azalaka na ye bongo. Mais eza sa nini ka ya ba musicien mosusu te. Omona mutu kingandi musicien kingandi na musicien kingandi basololaka te na émission azo ya koloba. Nde place nga na mona ka penza ke Fally Ipupa azalaka na sagesse ya makasi parmi ba musicien ya mboka na biso. Fally Ipupa aza na sagesse, aza na maturité ya kosakana te. Ayebi ke eza mabilo mosusu na oti koloba en privé, eza mabilo mosusu na oti koloba ngo en public. Mais dommage na batu mosusu omona moi interview kaya muke kaka il faut abanda ba bordire matie kiti. Fally Ipupa azalaka na tawana te. Yango nga na mituna kaba o mosusu bafingaka Fally Ipupa. O Fally Ipupa bofingaka ye na soni, bofingaka ye pona nini? Bofingaka ye penza pona nini? O ayebi koyemba te. Va o Fally Ipupa azalaka nango. Na loketo o Fally Ipupa azalaka nango. Bino bongo. Bawario s'il vous plaît botielanga ba j'aime. Botielanga ba j'aime kosalanga bien. Bo s'abonner wario nyonso oyo ezolanda mama Étoiline na minute oyo. En tout cas veuillez vous abonner massivement. Awa toobeta masolo ya papu, toobeta masolo ya papa na bino. Toobeta masolo ya ye moko Aigle Papou.
Fali Ipupa di Cap la merveille. Mobala mama nana Ketchup. Papa na Marco 6, papa na Keina, papa na Malka. Papa na Faliana. Wana tobeta masolo na ye awa eza ya koinda bandeko nanga eza ya kobeba. Concert na ye lobby ezalaki mama na concert ezalaki penza kitoko. Yango bomona ka Fali, omoni Fali azalaka pe na sens moko ya simplicité, azalaka pe humble na oti kolobango. Yango bomona kata na ba Côte d'Ivoire. Est-ce que bosi bomona na ba Côte d'Ivoire manifestation ba président na Côte d'Ivoire ba obengisa ba musicien mosusu. Mutu ba bengisaka mingi se Fali Ipupa ayebi ko solola. Ayebi ko soigner ba relation. Ayebi ko considérer batu pe ayebi ko respecter batu. Bomoni na ta ya kala biso tonto bando kola toza bana mike ba bando yebisa biso batu o ba yembaka ba musique ya profane bazalaka batu moko ba vayu ba bando yebisa biso bongo. Mais koya kotala batu neti ba Fali Ipupa non, ce sont de personnes bien éduquées otala penza ayebi ko solola na batu. Ayebi place na ye, ayebi ke oyo ata soki nga na sali boye oyo. Eza na ba réponse mosusu o de son côté ayebi ke na koki jamais kopesa en public. Eza na ba réponse mosusu o na koki kopesa mais na ba réponse mosusu eza yanga moko. Eza yanga moko. Ba conférence minene ezo salema na ba Côte d'Ivoire ya ba président ya koto. Mais mutu bazo invité akende ko animer ba tiki ba musicien nyonso ya Afrique. Mutu bazo kende ko invité c'est Fali Ipupa. Donc cela veut dire que tina ba président ba mboka mosusu bazo comprendre que non amuto aza mayele. Et puis au-delà ya mayele ayebi pe ko yemba. Mutu oyo ayebi oyo azoluka na vie parce que eza na batu mosusu azo yemba kaka amoni ke soki na bandi kobeta drum awa na okoka na nga te. Soki na ke musala ekosimba na ngo te naza na makasi na nzoto te malamu kasi na vanda na banda ta kobrikolaka koyemba. Mais il y a de ces personnes au musique penza eza na makila na bango ce sont le Fali Ipupa. Otali boyelobi non musique penza eza na makila na ye. Eza na kati ya makila na ye. Yoko ina ye eza kaki motema mabe to bango kaka mutu akoyina penza Fali Ipupa eza ka motema mabe. Ngana lingaka toujours kotombola bastar ya mboka na biso. Soki biso to kotombola bango te mutu alibanda akotikala kotombola bango te. Eza toujours et encore devoir na biso to yaka kotombola ka bango. To yaka kokumisa ka bango la famille. Ezalaka toujours bongo. Tozelaka te kena bato ya pays kingani nde bakoya kokumisela ya biso bastar na biso bakotikala kosala ngo te. Eza mwa bongo. En tout cas courage na bawario lobi ezalaki ya koinda courage na bino pour la sensibilisation au bosalaki. Courage surtout na continuer toujours ko soutenir Fali Ipupa boyende ezalaka bo continuer toujours kozala elongo na yebotika yete. Bino nde deuxième famille na ye aza na famille na ye mais côté mosusu ba wario nde bapesaka ye makasi sur le plan musique. Donc soki azobeta musique ayebi ke naza na famille ya ba wario baza wana bazotala nga bazosoutenaka nga à 100% ezalaka toujours et encore malamu. Tokomi na mwa suka partage na biso. Permettez-moi surtout de vous dire bye bye.